Ingeta, 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 la famille, Bokota, 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 Bokota. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, Makambo sur Makambo, kola la kola mukana ya moto moto, kola la kola mukana ya sukaina, kola la kola mukana ya kuinda, kola la kola mukana ya kobeba, ka ndenge babeti la rabiso sete, eza ya koinda, eza ya koinda, sava beba, ezo beba nango, nandenge moko, ya mabe penza mingi makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, lelo toyeli bino lisusu kande boyebi na Congo na biso matière ezangaka te kandenge toyebisaka biso bino plutôt na Congo na biso ezalaka toujours Congo moko ya ba matière, Congo moko ya ba dossier, Congo moko ya ba situation na ba circonstance. Lelo toye na dossier ya pasteur Mike Kalambai, bandeko nanga dossier ezali, bandeko nanga makambo ya kosakana te ezali. Avant ya kokota na mozindo, la famille ekozala malamu et encore malamu mingi, na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile salakate, pe ezamu kie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamu pe feti zongi, ba mama na ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali sima te, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pe sima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo solo, ebongo, bona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille. Kandenge toyeb sarabino, batela santé. Soki oko batela santé na yote, motumoko te akotika la ko batela santé na yote. Good news, bonne nouvelle. Sango ya malamu la famille abarinjema. Gavker aye na ba solution ya malamu. Gavker aye na ba solution ya kitoko concernant surtout et encore makambu ya mabota. Po bandeko na biso nyonso o bazana problème ya mabota omoni ki omeki na banzela nyonso ezo simba te to senga na yo benga gavker na lombangu aya kosunga yo na oyo penza etali makambo ya mabota. Bo benga gavker na ba numéro oyo ezo sala ba défilé na ba bande d'écran na bino
pour que vous allez en contact direct na GAFCœur. Voilà. Toye na dossier à pasteur Mike Kalambay la famille, toye na makambo ya pasteur Mike Kalambay, toye kandege boyebi Congo na biso ezanga kanango matière te, Congo na biso ezanga kanango dossier te. Pasteur Mike Kalambay azalaki na interview moko kuna akendai kobeta lisolo ya makambo ya engagement na ye, hein, sur le plan vie amoureuse ya pasteur Mike Kalambay. Pasteur Mike Kalambay alobi ke aza déjà engagé kala mingi te tokoyoka kaka, hein, mituna kuna ezalaki kande boyebishi mama Étoiline en tout cas nalingaka nanga koloba na place ya mutu te, mais na préféraka toujours mutu ye moko abimisa ya ye nyonso oyo aza nango na poasa ezala te ke no mama Étoiline mutu alobaki nalingaka nanga te. Alors nozotiela bino video ya pasteur Mike Kalambay na ko préféré video wana bino moko mboyoka makambo oyo le pasteur Mike Kalambay azobimisa kuna nga nazozonga nanga sima bandeko nanga eza pe na message ya Peniel pe ayaki koloba Peniel alobi nini eza nini ezokendele wapi kosukela pe wapi dossier oyo ezokende nango kaka mabe tolanda nanu pasteur Mike Kalambay soki video na esili tokokota pe ya Peniel, hein, ezaka bongo tolanda et on se retrouve juste après. Il s'agit notamment de la période où vous avez eu quelques, on va dire, désaccords avec votre ex-épouse. Aujourd'hui, on vient de vivre le remariage du pasteur Marcelo. Oh. Et la raison qu'il a avancé, c'est que rester un an sans femme à ses côtés, ça a été très difficile pour lui. Vous, aujourd'hui, ça fait des années que vous n'avez pas d'épouse. Comment vous vous en sortez? Oh oui, c'est quand même une question importante. Le Seigneur nous soutient déjà, je vais vous dire ça comme ça. Surtout mon histoire, la mienne, elle était tellement douloureuse. Alain Saint-Pierre, c'est aujourd'hui peut-être que des gens commencent à revenir sur ce qu'ils ont dit il y a quelque temps dans le passé. Mais après après avoir crucifié peut-être les fils de l'homme, alors je disais aux mamans une fois du Congo en général que je n'avais jamais été un homme violent. Je ne savais même pas l'être. Ceux qui me connaissent croyaient facilement, mais les autres ne croyaient peut-être pas. Et ça a pris des années que ça pouvait prendre. Et on doit se le dire qu'à un moment, on commençait à craindre un peu moi personnellement, je parle vraiment avec... Vous avez été traumatisé que vous ne voulez plus... Oui, traumatisé, c'est peut-être trop, mais sinon, je me disais, bon, c'est quelque chose que je commençais à prendre, mais vraiment avec un peu de pincette, je me disais qu'on laisse un peu l'eau couler sous le pont, ça viendra sûrement. Je peux vous rassurer que ça va venir, ça ne mettra peut-être pas très longtemps. Pasteur Marcelo, c'est vrai, il l'a fait selon ses convictions, mais ça va venir, ne vous en faites pas, ça va venir. Est-ce qu'il y a déjà une maman Esther à qui vous parlez déjà, ou bien le projet n'a pas encore été initié? Non, mais moi... J'ai dit maman Esther en pensant à maman Esther, la femme de papa Marcelo. Justement, je demandais mais laquelle, justement, je vois. Alors, mais moi je l'ai dit à Kinshasa, je l'ai dit même très récemment à Paris, que j'étais sérieusement engagé. Je suis sérieusement engagé depuis quelque temps et nous prions, oui, nous prions que le Seigneur nous soutienne, que ça aboutisse à quelque chose de bien. Nous sommes sur la voie et je crois que ça va aller. C'est un visage connu? Non, je ne veux pas des visages connus en tout cas. Est-ce que nous les Congolais, nous connaissons la personne? Vous les Congolais, est-ce que vous connaissez la personne? C'est ça la question que je pose aux Congolais. Est-ce que vous connaissez la personne? Oui ou non? Est-ce que c'est une compatriote? Une ou bien compatriote. Vous êtes allé prendre aussi ailleurs? Une compatriote. Alain Saint-Pierre. Est-ce que c'est une compatriote? Mon Dieu. Alors c'est bien, s'il vous plaît. Parlons de l'événement du 3. Mais soyez rassurés que c'est une... Ce sont des indices. Vous ne donnerez pas de nom, on va vous laisser dans l'intimité, etc. Mais ce sont des questions qui, évidemment, ça fait débat dans les réseaux sociaux, on en parle, on en discute. C'est une compatriote, justement. C'est une compatriote. Voilà. Bon, voilà, ça nous rassure, parce que la plupart des pasteurs commençaient à aller piocher ailleurs. On se disait... Je crois qu'il y avait une autre question qui allait venir après. Ah. Elle vit au Congo ailleurs. Il n'y avait pas ça? Wana eza pasteur Mike Kalambay
na minute kande boyebi aza na Kolwezi le pasteur Mike Kalambai azala ki invité kuna azo kende kobeta concert alors eyaki kosala ke kokota Kolwezi oya koti ndeko na biso na kombo ya Alain Saint-Pierre a invitaki ye na plateau. Est-ce qu'on a plateau wana bino moko déjà ba o ba yebi Alain Saint-Pierre ba reconnaître déjà ilungi na ye na plateau wana nde Alain Saint-Pierre akomaki kotuna ye mituna ka ndenge ezalaka nde bomoni pasteur Mike Kalambai aye kobimisa nyonso toyebi ke aboyi penza koloba soki batu bayebi mwasi na ye to soki batu bayebi mwasi na ye te c'est tout à fait normal les a surprise quand même ils a surprise mais alobi que mwasi na ye aza congolaise bandekolaka bakambo ezali kade boyebi na Congo na biso dossier Congo tozolala katolamuki na ba dossier Congo na biso tozolala katolamuki na ya somo Congo na biso tozali tolali tolamuki na ya kilikili moyen toboya makambo ezate moyen pe tokima makambo ezate na Congo na biso tozaka kaka mata kitana makambo tozaka kaka mata kitana ba dossier tozaka kaka mata kitana ya somo tozaka kaka mata kitana ya kolelisa na ya kosala penza pasi mingi na motema voilà année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe kimobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamuki feti ezongi bamama mpona baproblème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavke mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombangu papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité gavker kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport te na kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na gavker okosepela tobatela makambo ya oyo etali makambo ya sante kande nayebisaka bino soki omoni ke na nzoto na yo awa ozomiyoka bien te benga penza gavker na lombangu aya kosunga yo toboyi na biso ezalaki leke no yango na bande oyoka bien te yango bato wana batikala kosunga nga te bobenga gavker bandeko na nga pe mpo na bandeko na biso oyo baza na problème ya mabota gavker aza wana pona kosunga bandeko na biso nyonso oyo baza na problème ya mabota voilà tolanda penza video ya Peniel Nsamba na makambo ya pasteur Marcelo Tunasi Peniel Nsamba pe aye kobimisa makambo na ye ya ndenge pasteur Mike Kalambai abandai ko maltraiter ye na ndako libala combien alobi mabe ya pasteur Mike Kalambai de l'autre côté toye komona pasteur Mike Kalambai alingi abala shikoyo bandeko nanga na koloba ya pasteur Mike Kalambai plutôt alobi ke azo comprendre te oya koloba keno abandai kobeta mwasi de nature selon ye amesana na ye kobeta mwasi te de nature selon ye amekaka na ye kobeta mwasi te mais comment ça fait-il que mokili ekomi kokosela ye ke pasteur Mike Kalambai abandai kopeta Peniel toyokana loba Peniel bandeko na nga nazozonga nsima ka ndenge ezalaka mpona koya kocontinue mwa analyse na biso na ndenge moko ya kitoko voilà. À quel moment tu as vu qu'il ne fallait plus rester ici? Si c'est difficile pour toi, je peux la laisser. C'est pas difficile, c'est juste que c'est dans le livre aussi. Mais bon, okay. je n'ako betali solo oyo. Mais les solo oyo c'est dans le livre. Donc quand le livre va sortir, vous allez retrouver ce livre. OK, bah super. Dans le livre.
à quel moment tu as vu qu'il ne fallait plus rester ici? Si c'est difficile pour toi, je peux la laisser. C'est pas difficile, c'est juste que c'est dans le livre aussi. Mais bon, okay. Nako betali solo oyo. Mais les solo oyo, c'est dans le livre. Donc, quand le livre va sortir, vous allez retrouver ce livre. Ok, bah super. Dans le livre. Voilà, de retour la famille nabandi ebele batu bauti kolanda ebele batu touti koyoka awa message ya Peniel Samba touti koyoka ye kande na yebisaka bino eza na ba makambo mosusu oyo tokoti ko expliquer bino eza na makambo mosusu oyo biso tokoti ko expliquer te bino moko na matoi na bino bauti koyoka la famille kande ba yebisaka biso ke soki na ndako ovandaka te okotikala koyeba te ke no ndako oyo bisika moko boyo eswentaka amweke soki ovandaka na ndako wana nde okoyeba makambo ya pasteur Mike Kalambai na Peniel eza situation moko eza vraiment très complexe na lobi eza complexe na cadre que biso nyonso tomona pasteur Mike Kalambai c'est vrai alingaka na ye penza te koya ko aborder sujet ya Peniel bien que Peniel asala yango rando Peniel akoma na ye muke soki avandi soki bakomi kolobela mi makambo ya mibali il faut Peniel ayaka toujours ko attaquer pasteur Mike Kalambai alors toyebaka na biso vérité te ya nini esali que libala ya pasteur Mike Kalambai na Peniel ekufa kande na yebisaka bino soki muto liboso abimi aye kopesa ba explication na ye je sais que la plupart ya batu oyo bazalaka na sens te ya ko meka kosala analyse ya ko étudier sur la situation bango nde bazalaka bato liboso kopesa directement mutu oyo ayaki na makambo liboso bapesi ye raison. Mais à la logique des choses, ezalaka toujours bien soki makambo ibimi boyoka tous les deux côtés. Tango bokoyoka se surse, bokoyeba keno mutu azoloba lokuta azanani, mutu azoloba makambo solo azanani. Eza bongo. Pasteur Mike Kalambai amekaki kaka kobimisa vérité makambo ya Peniel, surtout na dossier ya bana. Pasteur Mike Kalambai ayaki na ba photo, ya ba preuve. Komona tango bana pasteur Mike Kalambai bazalaki na garde ya Peniel ndenge bana bazalaki salite ndenge bana bazalaki na santé ya malunga te biso nyonso tomona après kobimisa ba photo wana tomona ki Peniel de son côté avandaki kimia ba agitation lisusu ya makasi totikala koyoka ngo lisusu te sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ba preuve ezalaki sko oya ye alobaka atakutu ba photo oya bimisa ba beta ye totikala komona elongi na ye te keno yango wana Peniel ya solo eza Peniel me ayatika na ba photo o bandeko ebele bandimela keno ba photo yango yo Peniel alobi penza makambo ya vérité me totikala komona elongi ya ba photo wana te akoki kozwaka ba photo ya internet kane tomonaka batu babimisaka ba photo tomonaka batu mosusu omona ba photo ya internet ya batu basali accident totie na ba miniature mosusu tosalaka bongo sikoyo na cadre ya Peniel kuti kozala pe bongo kise eza mwa bongo na okote la pasteur Mike Kalambai te Peniel aza mwasi nga pe na za mwasi mais eza kaka koloba Peniel atika na pasteur Mike Kalambai abala ba mabala mosusu soki simbi te na libala soki bozoyoka na te malamu bokabwana bopanzana libala soki bokomi mataki talelo boswani lobi kuna o asalaki akendaki ya mataki ezalaka toujours pasi pe mawa mais soki libala momoni ke koyoka na eza lisusu te malamu bokabwana kande pasteur Mike Kalambai na Peniel bakabwana na bango eza bongo Peniel aya kotia te keno mama Blanche lelo akufi muto abomi ye eza pasteur Marcelo Tunasi yango nga pe na bima na libala nanga parce que balingaki babomanga wana eza faux et archi faux a comparer situation na ye na ya mama Blanche te situation na ye eza mosusu ya mama Blanche pe eza mosusu eza bongo et surtout na situation ya mama Blanche toyebi na biso vérité te muto ayebi vérité ya liwa eza mama Blanche eza pasteur Marcelo eza nzambe mokile koki koloba pasteur Marcelo koki ko se défendre belle famille na ye ekoki koboya ko imaima
mais batu o ba yebi vérité Mama Blanche muto akufaki pasteur Marcelo qui était présent na nzambe eza bongo biso toza banento ya ko juger hein eza mwa bongo tokomi na suka bye bye